Uli place hizo ngumba bozo ngakawa na. Sadam. Sadam. Eh wakala. Bana walo. Vérité Zaboka bonité le bibi sur congolais Michel Ozu Salema na moi lanterne mais la lanterne na bango to pesa bango temps pourquoi parce que awa ils allaient place moza marquage ya militaire les gars qui trop pote les gars qui mingi mais kondima bango baza bena ba ingénieur solo parce que façon to yebela ki awa to kondima tegele le gozala bo marquer lanterne na bango mais basali na mayele ya maramu o balonge siko po siko ezalaki passe makasi mais to solo na moko ba ingénieur na so misala oyo to utili kolokuna abi misala oyo so za pona ina ne 6 mois otala ina ne 6 mois déjà nango bien ina ne 6 mois c'est le bango pe ba ibso ke ina ne 6 mois misala oyo jonso et sila nango mais kotala déjà temps au bazui awa tingo koma ba ipasse to pe songa 2 ans ina ne 6 mois peut-être tu as un peu de doute nango po bazana na ba travailler mingi to yebi ke ba kiko tia frais journalière moko ya bien ba kozebela ba massa baza ko ba travailler moko mona ba bloc oyo bazozwa ya ba carniveau ba koya na bango 200 bazui 20 jeunes ba kitisa mo pona kozwa $10 et un peu passe ba ki mango po trop de mukongo et ça la passe mais to sengi na bango a dit construction sur Zolanda biso afungola loboko angai azwa moi bato ebele musale mika kugende rapide mais na musala penda bazana bato bazana benjana makasi ko kotala bango awa ndenge balonge sikoyo ba bena bato na bwanya et to sepeli parce que baza pe bana mboka photo cha bango to bagala bango ba fleur baza bana mboka bazo travailler très bien mais baza un peu lent na lanterne to go mela mondo te tozoke na lanterne mais to bazo travailler bien mais bazan des là kotala misala musu ya ba société musu de tanga kombote ezoke ne pe na rapidité par rapport na bango mais bazoke quand même na même qualité mais ba améliorer travail ba sapé ba travailler pour na likolo bazo travailler ba mire auto penasé balanda ba carniveau ba bois que la version ba moellon moins rapide ils allont avancer déjà maintenant la possibilité utilisant net ngala nga chauffeur mais si on va travailler solo na manière moi malamu et bien tu as 10 ans place au Bouganité longo on a dit construction pas travailler bien nzamba sou belo niveau na régime et là on a aussi un régime où sika baza ba congolais sika te baza ba congolais akala ba ebi passe à peuple congolais to bando souffrir le loté souffrance monsieur bandi depuis 1960 ti de Mobutu de Lumumba Mobutu tout consort tozoya biso to botami to côté souffrance biso tozo kola na sa souffrance batala président Fati atala social peuple congolais président Fati atala jeune ba jeunesse e bundaki bagarre na ye netinga na koza mutu aliboso soka talinga to mema na président Fati cercueil na kogo rappeler bagarre moto salaki na avenir enseignement tabalba tisekeda ben sakaka bana batu misusu babimaka mais oya yimoko bavandi na poto toyoka mbela ya président Fati ayaka wana biso tebaki bon camarade Félix Tilombo masa na biso combattant ye liboso memi cercueil ngai mutombo na sima na memi cercueil na lipeka na veni na renseignement tout pour ya église ex et Koutino tozo kokomi na croix to alaki nango Adie Kabila et tant balandaka biso
ngana sota mir l'église ya Coutinho président parti bakangela wana akena na kasho aner wana nazo rappeler pourquoi ayina bakasho aner eza po bakangela kaye l'église na en face na le pont Coutinho to même na cercueil tout ça ba combattant to bundi mais lelo so to lagisi na yebiso gobendanga lipapa te po lipapa eza soni yo camarade président de la République to utino na bagarre toujours se retrouver social ba congolais toujours futa bandaku dollar eza komata baboma Damson baboma Kansebu basala ba légal bapesa licence à loso na batu misusu nyonso wana ils apprennent à refaire souffrir le peuple congolais dédé nazo rappeler tout ça va combattre tout ça l'élite pour na Congo lelo 9 port oza na boma opesi injonction bakanga yango bakangi yango te ministre ya justice ministre intérieur ministre ya transport bato yo pesi injonction pour batelemela baport wana bakangi yango te et nalingi na rappeler na ba ministre nyonso wana si c'était Raïs Kabange na pouvoir apesi ordonnance ebimi lelo ba ministre na ye balinga batelema ordre na ye non balinga ki ba exécuter et puis du récap na ye alingaki kolandela ngo toujours regretter na du récap à chef de l'état président apesi ndingisa ba ministre batosi yango te toujours lingi sala le plus mieux possible pas respecter yango po ezomema insécurité na mboka parce que bapora neza contrôler te minduki ekotaka mainisio ekotaka fati fungola misu contrôler surveiller appliquer et que ça la plus ou moins bien merci na baimboka bino nyonso bolandi biso esika tozwani epai wapi boyoki bakongolais balobi président kozala malamu soki omeki un peu kobongisa social ya peuple congolais pamba te peuple congolais azali kosouffrir bongo eza te salaire ya malonga te na banzela tomoni deja banzela komosalema parce que komona nzela ya elengesa o ti baipase eza deja eloko ya kitoko mpona mboka merci na bino bonso bozalaki branche na kolanda vision plus pamba te epesaka bino bainformation à solo merci na Jack azali na sima caméra merci na mon confrère Benjamin Kabongo Ruta Dubaï merci na Jusembula merci na Daniel Zinga botikala malamu tokutani misusu mpona numéro mosusu